Tondo mingi bandeko balandi ipa uzami kulandela biso tika tozongisa matondo epata ke likolo na se wapi ya kanchaki biso bana yambo bayindo ko tindela biso molimo mobateli mfumu kimbango dia ntongunwa wapi otata bampungu tulendo na mosuni botata mokeli na mosuni bone mwanda nkongo na mosuni pona biso bayindo ya mikili mobimba matondo na bakoko babiso wapi iye babatelaki baboti babiso po biso pe tobatela tour na biso bakitani o bako sala bayindo ya sika pe bayindo loposo monde ko bongo ko bunga te na mokili pamba te muta kolongola molili akozala te po yango ezala yambo ya longengo ezalisama nde bongo tozongisi matondo mingi na bana ya Congo pe Afrika oyo bongo bazaya kolamuka bazo saisir message ya libération ya race noire na moment opportun wapi e batie fumu kimbango liboso bo moyi na bango longo nya pe moka kozwa na banso bali bon kolanda biso matondo nde bongo lelo ezali le 17 janvier 2022 wapi yetoye kokundola bilombe mibali na biso na Afrique centrale wapi obasaki mosala ya tata baza bongo basali ya nzambe mena biteni oyo te batu batiaka bango ka de bongo tolobela lelo bozongi to bongo mbotama ya Mbuta Machua wapi iye atelemaki neteni ya Mfoaville a botami bongo le 17 janvier 1899 nde bongo eyeko sala nini eyeko sala ete na mbotama na ye deja bilembo na ye emonisamaki na bokoli na ye e nde bongo catholique déjà en état colonial batie déjà catéchiste donc tata malongi kolandela bongo boyebi to mayele oyo abotamaki na yango eye bongo abotami déjà na makila liponami kaka na bakombo ya baboti na ye déjà elakisi elembo oyo azali bongo abotami na tata ngoma instrument musical na mama tonengwa bongo nkusu ibongo chaku elemba bokonzi na biso bayindo pamba te chaku babomake baliaki te donc pe abotaka na bowumbu te donc une fois ndeke ya bokonzi amoni ke bokangie aza pris pa na bino bay o boza na contre nature na ye aza na milieu naturel na ye te et à désactiver à kangi mabota ta bote tchaka mwasta mobali bako reproduire te bako bota te pamba te ayebi ki ya kotika race na ye na bowumbu a perpétuité nde aboyi kobota yandi makakende mbeka mais la race na ye etikala na kimpwanza textuellement baba bimi na dérivé wana e baza molimu bokasi ya bayindo bankoyi mibali ya zamba ya mfilika wapi oto alongonya na musala basalaki na mokila musuni na eteni bo bazwa maki do bazaki mapinga et azwi ba formation normale nde bongo ambition ekokola kati ya Mbuta Machua komona eteta il faut que na mikila bapaya po bongo aye balani boye bongo zala kuna lolenge nini monde réel ya luposo pembango bavivaka et bongo akenda ki ba réflexe première fois deuxième fois forcé et bongo kokota pe bongo azwi formation normale ake bongo na formation militaire na 22e légion ezaki bongo formation banda kopesa ake kosaliene na ba tirailleurs sénégalais oyo bongo ezaki unité moko spécialisée ya ba ressortissants africains na cette époque là na France et na bitumba na bango nde bongo Mbuta Machua
akoye bongo mapinga aba abundi na compte ya armée française et ba qui envahi en Allemagne bitumbana ya première guerre mondiale a participé na ba guerre à Maroc a participé na ba guerre rébellée sous ordre ya Luposo Pembe kasi nini penza tokoyi ko sembolela bandiko balandi Mbutama chua te bakaza mosali ya Nzambe kasi neteni ya armée yo le pourquoi to benga ye mosali ya Nzambe parce que l'Occident sali fausse lecture ya koyebisa ya kolakisa na molongo mobimba ete mosali ya Nzambe za oyo akena sacerdoce oyo asimbi Bible oyo azoloba lokola mutu moko asalaka mabete ye mosali ya Nzambe et dit, il y a phase, il y a religion, il y a Nzambe. Voilà définition occidentale, la fausse définition. Et Mosala Nzambe, il y a ça pour l'intérêt général. Il y a bolam ya molongo, pe belé et baïke ya batu. Ndi wana Mosala Nzambe. Il y a ça na don inné, a service, épanouissement, pe évolution. Il y a circonférence na ye bongo azwami, na mboka na ye. Il y a Mosala Nzambe. Mais bako vibrer na ba branche différent ba autre ba rose la ba onyo sote na ngambi ya religion te ba panze na biteni nyonso ye bongo mbuta machua bongo militaire mapinga oyo a faire face na ba guerre nyonso vaillant combattant et lombe mobali ya baindo et na ko bunda ba guerre wana nyonso e ko sala ete ba victorieux ba longisi Tenia Luposo Pembe, l'armée française, mais na récompense ya bagrade, to ba honorer bango et batie ba pesi kaka ba pete na ba Luposo Pembe ba mati ba pete ba batikali kaka ba sous officier. Et ndeng ayo comprendre que te maza esprit supérieur, à comprendre que batu baza bloc. Pendant qu'on faire face na bango et il faut que za bongo bloc. Ne bon ayo ko créer lisanga na ye bongo amical des ressortissants de l'Afrique équatoriale française. Donc yemoko génitaire ya groupe ya mouvement wana pour revendiquer même l'indépendance, c'est lui le père de l'indépendance ya Congo foi. Comment dit? Donc mbota manaye pe côté la manaye comme on a déjà mbuta machua aza n'importe qui te nde bango babundeleli bonsomi ya botuluku ya bato baindo na mabela bapaya pour dire que te il faut la récompenser à même titre pour to bundaki tumba moko na bango parce que Poso Pembe a remonté le motomboki nde bongo bakoya ko refouler ko zongisa bongo na mabela Afrique mais na Ubangi Chari donc actuel Tchad asali boloko kuna bazongisi donc na ba 1926 bongo ba ko zongisa ye et ayo mona ete mouvement wana sans ye za la passe pour ba maintenir et il faut kaka ye asa makasi et a échappé na prison ya Tchad ayeti amibikisi aye Congo Brazzaville aye sous Congo en cette époque là Congo belge et bon akesu ko zonga ko voyager par Matadi nzela bongo ya bateau aye su ko zongi la sous groupe na po bas construire ka Fox ba revendiquer na toute honnêteté légalement ba droit na bango ba ki na possession na yango eta wapi le Poso Pembe et mayele mabe ba kangeli sous de nouveau et cette fois-ci bazongisi na Congo foi et pe bongo ba achevé po aza kolamusa mayele ya baimboka et ba betie ba cross a mindoki et mbuta machua aibongo ko tika biso un certain zaki bongo le 13 janvier 1942 donc na AJP ya 42 bongo aibongo ko tika mukila musuni na boloko na ko beta. Comment on dit? Donc wapi oye abota maki bongo na mabele à Congo azui bongo évolution na armée militaire
akebo kosala na armée et na chou légion, il y a 22e bataillon na France. Donc aza mbasi ya etumba pona biso baindo nini bongo toko simba na mbuta machua na biso et mbota malende bongo toti koloba eza hasard te po de départ déjà pas bimeleli et ba kombo o déjà ebimisi ebotie eza ba kombo ya ba symbole ki bokonzi nde mbuta machua aza bongo mokonzi ki bokonzi na ye yango esali ete aluka bolamu ya peuple na ye ya population na ye et a revendiqué yango na toute légalité nde bongo mbotama na ye na eteni ya Manzakala na pembeni ya Mikala nde abimeli kuna abotami kuna moni donc aye kotika biso mort moko brutal na kati ya boloko et ne to bengie mosali ya Nzambe pamba te ndenge to définir serviteur dédié azate au l'Occident à la kisebiso mais lelo ingratitude eza makasi na eteni ya ba dirigeant na biso pamba te na batu baki avant bango babundela ki batangisa ki makila bapiaki ba vie na bango pona mabele ya Congo omoni mais lelo même ba baptiser mabele oyo mbuta machu abundela ki bapesa nkombo Congo Brazzaville donc des Brazza colonisateurs ont été terrorisés, détruits, boma, ba honorer les sous na ba propre citoyen oya ayi ko sala mabe wapi oza trahison na monde spirituel ndeko mona rien ne va marcher pamba te ba milimo oye bundeli biso toza na manque de reconnaissance envers bango toza na ingratitude envers bango et ba fongola biso même mayele ya ko diriger mboka malamu ezate et plus grave to ça sous trahison ba dirigeant actuel ceux qui toza le ba dirigeant actuel pamba te fox moko spirituel et bunake tumba plan spirituel et physique pour lelo le poso pembe atika mabele Afrique na idée primitive ya l'homme blanc il y a la preuve du contraire l'homme noir à la kaka colonisé spirituellement et physiquement mais ça qui grâce ya milimu ya bakoko côté la makobo ya le poso pembe a continué à maître éternel mais le poso pembe a sali ba dirigeant fabriqué par yé moni pamba te tozana makila liponami na makila ya libebi okomona batu mususu o bazaki makila libebi oyo na ancien empire na ba royaume na biso ko totale bango libanda to musika to na frontière ya ba royaume bazaki ba o bazaki mabe mingi nde l'homme blanc a récupéré kaka ba makila wana atengisi bango bankota ne etelo na ye nde probi ma dirigeant légal légitimement il faut bimanité le bapaya il faut un titre scolaire omoni nde pasi na biso yango wana po ba valeur inné eza bafoué nzoka biso totaki mokonzi te po aza plus intelligent na biso nyonso ba musu ba ki ba faiseur des rois musu ba zui intelligence po ba kensa ba invention balo ba makambu donc ba deux zaki partager nyonso wana zaki na ezaleli ya kibokonzi ne toyeba ki mokonzi papo ya ezaleli na ye ya kolinga te ye alia population a la lanzala akolinga te ye bata mambula population apolela mbula donc bazaki mitema minene baki ba premier sacrificateur baki ko sacrifier pour l'intérêt ya royaume ya empire ya population na bango mais lelo nos dirigeants et baza wana pona ko promouvoir ba avantage ya occident na détriment évolution ya peuple oye aiko kamba donc baza makila libebi inde bongo ngonga ekoki wapi o to lobela mbuta machua elombe mobali na Mfuaville wapi ba yaki na etinda ya tata pona kolongola na eteni wana Kadia Mpemba epe bongo longengo eingela omona ete batemaki na même époque ba grand esprit wana parce que mokonzi ayaka ye moko te donc fumugi mbangu mvuluzi eto munakana dia kindombe
l'air bayo même époque na ba Marquis Garvey ba 1921 na bango nyonso ba kipena ko bimisa mitu mbuta machu ape 1921 ka wana ba vibrer ba 1926 makambizo salama na même époque na Fumu Kimbangu pamba te mokonzi ya ka ye moko te mokonzi pa tambola ka ye moko te mokonzi pa zonga ka ye moko te omoni donc mokonzi tambola na batu pe bonga yaka na batu pe zonga ka na batu donc Fumu Kimbangu na époque wana déjà ba milimo o ba yaki na ye ba panze na biteni po bongo ba kocha longengo bisika nyonso bana bayendo bazomaki kasi Kadian Pemba aza ko sala mayele mabe pour à maintenir l'homme noir jusqu'à preuve du contraire. A grande majorité beta na biso hymne national eza na langue ya Kadian Pemba ya ba impérialiste bato ba ko terroriser donc toyemba kande hymne international si le ba langue officielle eza bo ba langue oyo Kadian Pemba terroriste, il faut terroriser l'Afrique, il est comme la langue officielle. Donc, comme moyen, il y a véhiculation intelligence, il y a bakoko. Nous avons vibrer. Il faut vibrer dans le côté de l'Abisso. Nous avons tout que l'Allemagne, Pembe, la France, les mieux industrialisés de l'Europe. Même la première. Mais, c'est en français, en anglais, en allemand, en allemand. Omoni et Chine kutu na parlons pas mandangre na bango donc lelo toi na devoir sacré ya koyebisa bayindo ete tant que toza ko bafoué manque ya reconnaissance na milimo oyo lekaki ya mboko bunda mabela bayindo biso ba dirigeant africain to kosala le côté to pesa bango mkongo eza bon malédiction mo bon to zo charriette to tia devant les bé moi to avancer zate et ngonga ekoki butamachu wa bongo mosali ya nzambe o avibra ne teni ya mapinga moni donc azabongo ne sonya nzila na biso pamba te ba ko lakisa biso nzela ya malonga babundela ki bongo ki pwanza ya Kongo mfua ki bongo ko luka bolama baindo en général ndena eteni ya Congo belge to le bela bongo et indépendance iki ki bongo salama na manaka Fumu Kimbangu e bandeli bongo ko monsama Fumu Kimbangu na misala na ye na musuni po ami kokela na Congo mobimba pe bo na filika alaki bongo ki pwanza ya fika pe ya Congo nde ye ko sala ete ba parti peut-être ba parti mo tribal abako MLC e bongo ko botama e bazwi bongo possession ya ko kamba ko mema bongo mouvement ya libération ya Congo et bazui indépendance bien qui indépendance sango eza penza oyo tolingaki penza te kasi bongo esalami bongo na mayele mabe ya Luposo Pembe Ntalumumba aibongo ko kota ni tumba ya koloba ete immédiatement c'est libo bato bakende pamba te trop c'est trop mais l'Occident a sali la film ya Ntalumumba mobimba sali film loba ete Ntalumumba zongela ki mwasi njoka ba niveau ba grand esprit wana mwasi mwana baza ko infecter etinda na yete mission na yete donc batika ka nyonso po ba kota na mission divine o bayaka nango donc Ntalumumba pe azabo mosali na Nzambe dès les bas âges déjà niveau ya mayele na yela très élevé pamba te na plein culte ya catholique a tombla musapa tu na bongo question ndenge bazo te ya maka mususu bazo ko maltraiter ba parents na bango et déjà comme des cibles ti ba renvoyer une école aleki ti ba kisangani ti susu na kisasa donc tout un parcours mais tant qu'elle pas maintenir sur aussi la ngonga to na ngonga mo mukie Ntalumumba bake bongo ko réclamer yé pi phase la na l'indépendance pa télé bake conférence yakra et après ba émettre ya le 4 janvier 59 nyonso et yé koleka ba réclamer yé phase la na table ronde inge tabe ko zoyer et côté a vibraki na correction ya discours ya Mbuta Kasavubu o a monisemaki ke aza penza mwana ya ba catholique aza pena
Moana ya ba Belge a cajolé, a glorifié gloire. Et le poso pembe na détriment gloire. Il y a ba martyr de l'indépendance. Ndem le mumba yego bimsa bon discours imprévu à s'imposer respect ya makila ya ba koko. Ndem le mumba bongo a toma magina kibokonzi. Déjà roi a monyo ka cible et a zangi respecté, veut dire à redresser histoire. Les vraies histoires des Africains seraient écrites ni à l'Occident, ni à Washington, mais seraient écrites par nous-mêmes, les Africains. Et ngonga ekokito to koma histoire na biso na nyonso zo lekela mabele Afrique. Mais nyonso bandar bongo na ibandeli. Fumu kimbango to tsaye liboso ya bo moy na biso ba indo. Na ba institution na biso fumu kimbaza la reconi ni bongo tozo tombwa na ba état na biso. Et Mbuta Lumumba déjà quand c'est la discours wana ba état wana o balingaki l'homme noir atikala na bas de l'échelle aza bongo ba pays du tiers monde sous état ba moni a commis déranger na bokonzi donc il y a commis élément nuisif et il faut qu'on débarrasse na ye ba ko servir ka nani moto moindo et ndo moni bongo ba ye kozwa Mbuta Lumumba ba comploter contre ye. Donc, balzo lukele élimination, bâti na résidence surveillée, ba éliminé par dentifrice, ba échoué, ba éliminé par façon tout ba éliminé et ba pèse même ouverture à Kima, à Zonga Bongo na province na ye. Et ça a été na coup de route, ba bongo ko kangaye et pe Mbuta Lumumba zangi bongo tombo ndenge banso toyebi histoire na ye. Kasi nini ebatamaki au juste ya solo nzoka Mbuta Lumumba telamaki na ngoya bakoko oyo abotamaki na mayele na ye oyo wapi bongo azaki commandé téléguidé spirituellement na bakoko babiso kasi population actuelle est retard à 50 ans intelligence na ye azalaki na vision na ye et lelo bamilimo wana baza na mawape passe le to kama mabele o bango supaki makila na Mfoaville idem banda Mbuta Machu atiki biso na 42 déjà 80 ans Congo fois et comme na niveau nini est-ce que ba ne serait pas ibazali lelo o déjà 61 ans banda Mbuta Lumumba atiki biso le 17 61 déjà 61 ans pe et koki. Est-ce que pas bazali ba ne sera na auto sala biso ba dirigeant biso la population ne to komi ko betela bango maboko na mabe o ba dirigeant ba sala biso to komi na amour ya ba parti politique koleka amour racial koleka amour patriotique fait dire un dirigeant manipulé un anu foi na ye ko ndimane moko nanu ezana ba religion étrangère azana nu muta ba solo ka ba paya na bien ba paya ba loge wana e akoya ko porter solution nini pamba te biso mukonzi aza lokola pont o akangisi ngambo na ngambo di azwi mutu na ye ezo vibrer na bloc spirituel na mukila bakoko to yazo yamba pona bolamu na bino donc o azo lobeza bongo bamba bi maloba mukonzi eza bongo mobeko donc yazo yamba na bloc spirituel pour en transmettre bino pour na bolamu pe tombo na bino mais ba dirigeant na biso au contraire bana ba maître spirituel ya occident mundele na ba loge ba kei nde ba ozo donner faussement pour la destruction ya Afrique na ba maître spirituel na bango au bon le poso pembe nde et ça la est Afrique ti surtout za kaka ba pays tiers monde malgré tout ba tondi si biso na nkita nyonso oyo bongo soki lelo tozwi bangunza pamba te mukonza mboka aza ngunza aza mama oyo tata mokeli aza na etenya molimo azopesa ye mayele pe bwana po akamba bongo biteni oyo bateli ye ekolo oyo azokamba mais par contre lelo bake ko puiser force connaissance na bango na bien baba paya ende sala bango bakoka te kokamba lolenge longo bani pona tombwa ya Congo pe Afrika ndi pasi yango wana population ngunga ekoki to réapproprier indépendance les vrais d'abord indépendance spirituelle
Tout le monde dépendre de la spiritualité étrangère, de la religion étrangère, tout bima na bien baba paya. Et yango do sala ete l'homme blanc la ka maître. Pour ceux qui kuna au mona Jésus na christianisme na ye, na Bible na ye, na ba secte na ye, na ba science occulte na ye, ye kuna za maître supérieur. Donc azo vibrer kaka pour avantage ya le poste oya yelaki, pamba te apportaki une race. Comment ne biso population à grande masse ceux qui to changer donné to koimbo bakimbangiste authentique na religion ba koko na culture africaine au moins même ba des autres eza ko salama et ko cesser to ko imposer bonne marche ya biso population et il y a une fausse définition pour dire que la démocratie pouvoir au peuple pour les peuples et par les peuples. Non, non, non. Définition, il faut changer yango. Actuellement, pouvoir est na ba bloc moko, ba ressortissant ya ba université, ya ba loge, ba onde baza ko détenir pouvoir, baza ko imposer vouloir na bango ya Occident, na bango na population. Dans ce cas dirigeant, to dignité na bino moko za récompense ba prix Nobel. Déjà bolongo la kondima pa nai. Cela asala na ba organisme international déjà bolongo la kondima pa nai. Pour lavage ya cerveau o basala ka bango. Bozana idée na ngote. Bagbo alaki mingo pusana pembeni ya kiboindo,edi panafricaniste. Azaki na tendance ya kozala bongo. Lega ke boloko 10 ans a mbala moko catholique. Pe bongo Mbuta Mandela olenge moko boloko na sasoki 27 ans wana lavement la bimika dia bongo franc-maçon kuna aye asengi indépendance même pied d'égalité. C'est archi faux. Ninga ni biso toza yo kanga na singa. Toza même pied d'égalité na bango. Donc il a fallu biso peut tomber ma peut comme en égalité. Mais il est administrativement parlant, économiquement parlant, ce sont des Anglais. KwaZulu Natal à la ville. Donc eza bon moya bana na biso. Et kolinga ba pasteur mingi, kolinga religion no mingi koleka loposo na yo ndembe ba yango wana. Total amour racial, ena ba bundaka loposo. Pia bo moyi na bango pona loposo. Bazaka ba super intelligente. Baka ba tanka ba université makasité. Mais botata mokelikati na bango ba milimo o bayaki netinda wana ba complet mais to pesi bango maboko te to comploter contre bango donc to la kami mabe c'est ce que to longo na libabe wana oyo to mila kelami ya kokota au contraire ya vision na bango veli ko bundi setina bango bayaki nango déjà ceux qui lelo ozana religion étrangère yeba kozada mo bundi si ya Mbuta Lumumba quelque chose aux la lumumbiste par rapport à parti no oyo tie kombo kotia mais au fond na yo déjà ennemi ya Mbuta Lumumba pamba te o ya vibra ki yango na nguya nzamba bakoko et na foi ville lolenge moko so oza na religion étrangère quel que soit ko ko ya contre Mbuta Machua pamba te vibra ki na nguya nzamba bakoko donc on a tout intérêt ya kongengisa longengo na biso na nzela batinda mina biso ekobela bango pamate bakomi ba divinité donc Mbuta Lumumba quel que soit bosaka na ye o a lobaka français bien ta komi divinité mobimba akomi mbasi mobimba o to benga ka pona lisune teni ya vibraki ya politique Mbuta Machua komi divinité mobimba o to belela pona bokami malamu ya ba mapinga na biso donc to ko kite lelo ko saboter œuvre na bango et nyonso aussi la netando ikete ntema passe comment na baindo jusqu'à preuve du contraire élite intellectuelle fait des sciences sans conscience oui de l'âme bakei komi kosama na rise ya loposo pembe non et nyonso ke ko bongwana sauf l'homme blanc na kibo motone ya kati akoki lotaka te bolamu pona loposo moindo et loposo moindo ndenge azokoma déjà pro-occident ja kolula ka poto mikila bapaya langa bapaya déjà azokoma danger pona tomba ya Afrika et bankota na bakombo o bapesi biso nani akotombola ngo
et tozo finga nzambe to finga tata mokili to finga bakoko na ezali na biso mkona mkolo tolongola nanu mababi o tomi la kelami le to diko sembola to reconnaître ingeta donc participer mawa pamba te nyonso kosila mkolo moko te et bango baza ba n'importe qui te milimo tata tindila kibiso manque ya reconnaissance nde bon Afrique eza lelo na bas de l'échelle boye pamba te ko kozala na mbongo kozala na intelligence sagesse mais au-delà ya nyonso il y a un aspect mo benga chance lupemba euta quelque part de yango eza élément majeur ya tombo ya bato même ba recherche pour ezo aboutissement na il faut chance ezala ba orienter veut dire nde bato téléguider penser na yo ça fruit ya chance dans tout le cas chance na ba milimo o tata mokeli atindaka pona biso po tolo ba ngo mingi mutu moko amona nzamba za to moni nzambe na nzela batindami na ba couche nyonso bana bato ba sala misala ezana ba milimo o etindama pona yango bazali comme ba référence poto atteindre objectif na biso sans référence okende ko tâtonner ti na perdement obungi de l'Afrique azo tâtonner pambate ba brouiller batie brouillard batie ba désordre pa ye ba référence na été tengonga ekoki mwana ya Congo mwana ya Afrika telama moindo azala moko pe akotikala moko tolongwa na ba kolinga pato bimeleli lokola ba guerre tribale ba biloko na mike to na makamba minene ya kosala kotela amour racial kota fumu kimbangu liboso bo moyena biso yebongo ayebi nzela ya tombwa ya baindo pena batinda makina biteni nyonso o boto tiko sembola tango infweni bana ya Congo lusimbana lutombola mvuluzi fumu kimbangu biteni biso bitu kenekisa ila kisalo nkumba mvuluzi yetu tutondele matondo longoni ya mokakozwa na banso ba pesi ngonga ya kolanda biso la passe na bandi bongeza élément moko benga ka décision zwa décision pona bolamu ya bana na yo atako nkoyazo kolanda mboloko ana danger awakima na mokite pa bato bazali babikisa ye awazaka na zamba po mokili neza bongo zamba Afrique pe Congo mabele naturel po to senga te metata lingaka bongo ezala mabele na biso so to tiki yango to tikela ngo pa ya nani diaspora saka musaka makasi mbota machu azaka bongo diaspora alakisaka bokasi ya tata ngonga ekoki ya décision ya bo moyena biso matondo na banso epai bongo tozali